Ozana, 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 toyemba banso Ozana. Fatima konzi na biso, toyemba banso Ozana. Fatima boko pembe, toyemba banso Ozana. Azana likambo na moto te, toyemba banso Ozana. Peuple Congola lingi, toyemba banso Ozana. Fati a un examen, toyemba banso Ozana. MLC, il faut subir. Si tout mère n'a pas F Bazaïba. Mère wana ba biloko azo salaka, eza ba biloko moto ebite, omoni mona mwasi so azana o ba ben kindoki ne ala makasi fort. Et bon biso to un problème na ba on te biso to linga ku mbemba zala pour Fati a démontré mbemba ke to zana en 2018 to en 2006 té. C'est que mbemba azalaki leader o na obenga ba leader ancien testament ya 2006 na moment eza Fati nde mokonzi. Avec machine à voler Tatiana bako kende bazu Yesu vraiment Christo batie candidat commun ya ba Félix na ba tutu wana soki ba Fayulu banani soki batie Yesu candidat commun so machine à voler za Yesu opolani na ba élection ata bazu ba Marc na ba Luc na ba Paul batie ba témoin ozo comprendre ata ba Marc na ba Luc na ba Matthieu ba sali vraiment ba témoin vraiment ya Yesu boy machine à voler sur les anneaux na Yesu a poli shada rabibi la matinée politique ponanga Kabila na ba crime économico-social et politique à sala à quoi que CPI sera que CPI a aucun de jouer na ba lampe top a aucun de gobeta ba G ba Nintendo a aucun lia ba boudin Kabila il faut kota vraiment makala awa ba Frank Diongo ba bimi ya koti makala skoto salie cage moro boye o ba congolais ba bando foot à 10 000 francs c'est congolais pour ba kenda kotala ba FC o ebite lelo to bongisa ki masina o ebite lelo to bongisa ki ngabwa o ebite lelo ba tu ba comment on lia 3 fois par jour. Bandeko balandi ya Congo Millennium topesi bino penza mbote mingi bino bayo penza bomeseni kolanda émission na biso l'invité o tozali na esengo ya koyamba pona bino national fils Mukoko yende tokosola na penza matali UDPS et surtout pe tokosolola masolo hier lundi bai MLC balansa kimbela moko kolobate balobela bapelelaki na mongo makasi penza na mbela ya kolobate ville morte na Kinshasa pona likambo ya Jean-Pierre Bemba kasi mituka etambolaki bayo pe bakendaka misala bakendaki tomoni eloko moko pe ya malonga penza pona mokolo ya lobi neti penza ville morte ezalaka esalemaki te pona nini na émission ya lelo nde bokozwa biyano na yango mbote na yo national mbote Tatiana National fils Mukoko esengo penza ezali pona biso koyamba yo kasi fils Mukoko kotala penza po c'est vrai tokosola mai ya UDPS kasi lobby bayi MLC babwaka kimbela moko kolobate ezali ville morte apparemment tokota pe bayi MLC ndeye penza baza moto te pona likambo ya Bemba. Ouais, bon biso tout tozwa information que MLC ba planifier sa ville morte na idée à ko manifester mes contentement na bango par rapport na rejet ya candidature ya mwana mboka Jean-Pierre Mbemba. Bon commentaire au ça des ara que ba congolais ba mo ba moni ba congolais ba moni est-ce que ville morte en salamaki so biso tolingi to mekato loba o biso tolinga komimona tomimona biso grand non ba congolais ba kosa bango te o esami lobi la kisi tout simplement que balinga kokokana na biso na TV donc bazala bana ba militante bazalaka nde na basoda mo basalaka ba rébellion na bango bakota ba Guémé na bakota ba Équateur mais ba militant vraiment
baza na bango te donc emonani lobi bon makambo na bango nga na kipaka na ngango te mpo bango il fallait basibi bon mpo bacomprendre ke bazalaka na bato te balobaka na batv ke baza grand parti politique. Merci beaucoup Fils Mukoko wana penza ezali point de vue na yo kasi Fils Mukoko mikolo nyonso ntango kotalaka yo na baetando eke na baémission surtout ya bainternet omona okara na bagan na maboko eza nini? Ouais, bagan eza tout simplement symbole ezolakisaka biso UDPS tosala jamais combine politique na pouvoir kabiliste bao bazwa neti bacibala bauta na UDPS na bakenda s'engager bango mo pona d'intérêt ya famille na bango na sens que bazalaka ba locataire basombata mapangu na kishasa ndenge boyebi bino nyonso cibala komalango donc symbole ya bagan ezolasa koma toza sembo koma toza vierge politiquement toyiba te biso na leader na biso Félix Tshisekedi toboma te donc nde toza boye na ba corruption na makambo neti ke ozwi mwasi ya mutu okomobimane na place publique neti mwasi na yo biso makambo wana toye donc toza vraiment oyo babenga ba vierge politique. Fils Mukoko national abibiso penza koto toza milangi ya pembe kasi nani yango ayiba mwasi ya mutu? Ouais, oza congolaise oyebi makambo yango oyo etouchaka mo la communauté congolaise nako cité kombo na ete etouchaka la communauté congolaise oyebi ba leader oyo bazwa basi ya bato bakoma otambola na bango oyo baolakisaka lobi so bamemi bango na présidence de la république bako risque bazwa basi nyonso ya bakongolais bakoma basi na bango basala système ya Salomon na Congo 1000 femmes 500 concubines donc eza bato wana donc bato wana deja na makambo bazoloba ya bacandidature commun baza deja disqualifié d'avance parce que moralité eza te ozo comprendre baza bato mo sans morale donc biso toza na biso candidat na biso ka ndenge tozoloba ke ozana toyemba bansozana Fatima mokonzi na biso toyemba bansozana Fatima boko pembe toyemba bansozana azana likambo na moto te toyemba bansozana peuple kongola lingi toyemba bansozana Fati azwi na examen toyemba bansozana donc ezaka Fati donc oyo nga na obenga leader ya Nouveau Testament. Leader ya Nouveau Testament au Fils Mukoko toko déjà au lobby que a un examen d'état mais jusqu'à présent examen d'état ngo eza sikoni ezali candidat otozoka candidat unique jusqu'à présent contre na opposition est-ce que asi abimi poyo lobate asi azui? Ouais, là va publier ba liste ya seni ye ba retenir ye mais ba rumeur e banda ko tambola tatiana ke ba ko kata Félix pour des raisons ya ba diplôme banda ko meka nyabiso tatiana l'air ba banda ko loba mamwana tant que chargé mobilisation nous avons eu déjà à faire un grand travail tout là la te butuana on attendait que nanga a publié tout taki ka nanga sans blague donc ça va publier qui vous comprenez so ba publier là qui va disqualifier Félix lem sur le Tatiana toninga to ça na yo émission te donc tous ala qui prêt na nyonso o ba benga ma prêt pour la révolution donc tout ils a quand même esengo na biso malgré ba accusation ba complot ba plan diabolique Fati abimi ça démontre que Fati aza candidat mo boye o aza de connivence na pouvoir en place te omoni mutu soki au collaborer na pouvoir en place te pouvoir en place et que na domination sérieuse donc Félix c'est vraiment aza côté à peuple dans le camp du peuple donc ya onde tolo bagazu un examen ba misu ba katania ba kotisa recours na mona na oka ki basi ba banda ko kotisa. Fils Mukoko tant tozota penza bino ba yi opposition apparemment bomoko ezate po côté kuna lokwa ba éliminer Bemba koto IDPS bo sepeli.
Non. Libanga les chaku ndeke kosekate toko sepelate. Mais toujours le bande vérité. Batu bande qu'on a sur MLC il faut ba sibir si tout mère na bangwa F Bazaïba. Mère wana babilo kwazo salaka eza babilo moto ebite au moni mona mwasi so azana o babengi kindoki ne ala makasi fort. Da babilo ko yazo sala ezo chabiso kanda tokolinga to boma moto nde bozo senga okaka côté à MLC babeti munduki mo biso pe tolinga to tikate tolinga to répliquer na ba grenade. Donc il est problème ezali que bon biso to un problème na ba honte biso to linga kutu mbemba zala pour fati a démontré mbemba que tozana en 2018 to en 2006 c'est que mbemba azalaki leader o na obenga ba leader ancien testament il y a 2006 na moment ils a fati nde mokonzi mais toyoka une nouvelle en to regrettaki que to manqué moi adversaire moroboye ya malonga mais le problème qu'il y a c'est quoi makambo MLC zo salanga ni chaud ni froid pour l'air biso tolobaka ke il faut transition sans Kabila MLC baloba ke biso toloba on est en train de dire des utopies. OK biso toyeba ke transition il fait sans Kabila pour que les élections soient transparentes et apaisées. Ba makambo yelimbe mbelinga ke zalate. Bango ba comprenaka te ke biso ba yaya tozoyebisa bango bongo. Ndenge mo pe ba comprenaka biso te na 2006 to si bango boke na ba élection ote pour ba élection e bango ba kenda na ba élection pas ebotela mbemba ba CPI MLC ba comprena été donc nga pona nga makam na bango ezo sala nga ni chaud ni froid pour les biso to yebisa bango ke to kende na droite bango ba kenda na gauche vous comprenez MLC ba lekawa ba salisi congrès na bango tachana ozalawa na congrès na bango ba benga batu ya majorité ya Kabila ba partenaire politique mais biso neti nga mai de pes comme ma politique neti ya ba France awa na mona ngo neti ozolinga osola na muto basi ba ebiso kazo arochelo poison nga pona nga batu Kabila baza benemi ya peuple po bazonyo ko la peuple so tozo vivre na ba condition pasi eza bango soki pe ba congolais lelo baza éparpillé à travers le monde bazo manqué kozala pa na bango eza ba Kabilo yozo MLC na e Bazaïba maire wana ba benga vona ba to PPRD ba tundu ba sadari na réunion na bango ozo comprendre pe ba sala ba gaf mo ya vansa Félix place mona mutu mo azolumba solo a corruption lokola tundu ba biloko wana comment ba tu bobenga bango ba partenaire na mino ba kati bino na examen et ni chaud ni froid. Oh, donc ndenge na ni chaud ni froid na mambo Jean-Pierre Mbemba donc ndenge na bango ba mi benga ka opposition constitutionnelle biso ba benga biso opposition ceux qui des rankings bango de constitutionnel ba kotsa na recours soki mboko justice ezalaka lem sou ba ko réhabiliter Mbemba ba ko reconnaître ba kotsa na recours. Lelo na mwa CCC toko kate penza candidat unique bako lukande babimisa fachi point de vue na yo. Bon ya ressemble zate ya ressemble zate au moni il faut pas chercher à inventer la roue. Biso il faut tozwa poste ya candidat commun eza pona nini biso toza fille né ya opposition. Na moment où biso to bandara makambu ya lutte pour la démocratisation na mboko yo bango nyonso bazalaka te bamsu bazalaka na étudiant bamsu bazalaka na ba société civile Mobutu na époque na ye alingaka tozala deux partis politiques un père na UDPS donc o babenga multipartisme à deux Tshisekedi grand prêtre père de la démocratie alobi te il faut tozala o babengi multipartisme intégral yango nde bango babima sko tatiana to tianeti yo ndengo zana shebino kicheza moko le kino moye aebso ki non ya tatiana ya na to solanda nya ovanda na kicho yo kondima donc makambo eza sko ya ndengwana donc biso pona biso eza Félix candidat soki bango bandimi Félix soit bimi président to pesa bango ba ministère d'état to pesa ba ministère ba se retrouver na bango
Donc ils ont appelé les problèmes national lobaika pour bino buwanda ko ya teler na obenga bino. Les problèmes national lobaki ont depuis kala. Candidat commun de l'opposition au bazo loba ils a priorité. Priorité za to longola machine à voler. Avec machine à voler Tatiana bako kende bazu Yesu vraiment Christo. Batie candidat commun. Ya ba Félix na ba tutu wana soki ba Fayulu banani banani. Soki batie Yesu candidat commun so machine à voler za Yesu opolani na ba élection. Ata bazu ba Marc na ba Lik na ba Paul batie ba on ba témoin. Ozo comprendre? Ata ba Marc na ba Lik na ba Matthieu ba sali vont ba témoin vraiment ya Yesu boy. Machine à voler sur les anomos na Yesu a poli shada rabimi. Au lieu de bunda makambu oyo eza ya important boye la mambo candidat commun. Le électoral est lobby ni. Le électoral est lobby que élection za à un seul tour. Ceux qui ba longoli machine à voler ba crédibiliser makambu ba réformer seni. Mun namtako ki na ndenge na e IDP ça gagner ni kaka. Donc makambu ane zaka bato yo au moins batumso ami yebi kaza déjà muke a olingasko à travers prise à candidat commun. Boye bise déjà que aux ministre d'État. Mais azane na batute. Azane na batute. Ba candidat msu na yo kana o so bazane ba mokia. Mokia vraiment na ebite même na veni na ba en place à Vandara na coin nango na numéro 1. Papa wana ayebi kombo partir mokia te. Donc noko ya mokia mo Vandara na machine na Petro Congo. To msu Vandara na bandal côté yo zalaka. Bayebi na ba kombo partir mokia te. Ba mona gande na ba mo aleka na TV alobaka maramba politique na TV. Siko mutabonga zoninga za président na biso Congo sans base. Donc ba biloko wana nyonso tozali bato balingi so IDPS bino te. Tatiana nazo yebisa yo na ba parti tout, je défie tout le monde. Biso ba fils nko so to tambwana kino ko muna mo lingo kenele msozo bule makambo moko boele msusu ozana ba mpiaka na yo mais au moni vraiment mutabengo excusez président excusez national. Siko bino IDPS bolobini. Est-ce que batu na ba parti wana batunaka IDPS bolobini bisonde référence ya makambo ya Congo. Donc makambo wana tozolo bango eza normal donc soki bandimi c'est tout à fait normal bandima. Fils Mukoko bolobi te ndengo za wana olobi bolingi makambo machine à voter te poto kene na maponomi mais machine à voter eza kaka. Mais loko nini kasi bozali ko sala pour que machine à voter yango tokene na élection sans yango. Ouais, et loko ni tozo sala kalate tozo travailler mobilisation tozo banda mobilisation pour na balongola ba elagi machine à voler. Donc eza o tozo banda bagarre o tozo banda machine à voler. Il y a beaucoup plus na besoin de soutien à Congolais. Donc, mobilisation, il fait ça de l'interne et de l'externe. C'est-à-dire, les Congolais diaspora, Bango Kuna, il faut se mobiliser dans l'idée que oui aux élections avec des Congo, mais non à la machine à voter. Bisope Koto, Tokobanda action spontanée, au Tobonan Kolaka date, parce que soto la qui date, Tchaka soda partout. Tokoye bandeni to téléme la machine à voler batumsu ba oloba maintenant ngazolo ba sa machine à voler l'élection zate menga na oloba na parole nangeza nzambete. C'est quelqu'un tellement Kazane caporal recevant des ordres mal donnés à Kabila, il est en train de dire ça. Lelo national Fils Mukoko na Kinshasa ekomi na bakumbi mituka baebisi biso te esengeli na bakumbi mituka na nyonso bakoma kozala na ba permis de conduire ndenge toyokaki ba passeport biométrique lelo pe ekomi permis de conduire biométrique esengeli na bakumbi mituka nyonso bakende kotia ba empreinte na bango esika o bapesi 6 sites esengeli kosala 6 mois to pe 3 mois ya formation pour que okoma penza mokumbi mutuka ya solo ba apprendre ba signaux nyonso batiaka penza na banzela analyse nyozo sala yango depuis kala ezaki likambo empreinte te ba pesa biso empreinte digitale oboy kasi lelo tozo kende vers maponomi ekomi makambo pe bakumbi mituka esengeli na bango ba kende kozwa formation pour ba bimisela bango ba permis de conduire biométrique.
Mamboan tachanongo mamboan de changa ba méchant ba colère donc un gouvernement izoloba ki carte d'électeur l'élection et bimisa bitumba na mboka pe tangsi makila ya batu sans empreinte problème ezate ba lobi ponango problème ezate ce gouvernement ici au moni gouvernement otachana c'est un gouvernement c'est un gouvernement de frappeurs. Ba pemi ba timbeli kende bazabo ba koltani na ba iranion ba biloko wan tout ba teka kango siko il faut to landa bato yo tinde zabo to zwa bango ba mbongo ozo comprendre na bandemo ba changer na passeport ba commission biométrique na boya na ko somba ba passeport pour na mona ke to sala ba biloko ba benga ba usage unique les basali bongo lobby ministre msuzu ya affaires étrangères oya alobate passeport on a mona ngango eza na tomate te o il faut ba chaona matungulu arobimisa su mususu biométrique wana bazolinga basala ezaka po ba benda mbongo kaka et kende nango nil part mbongo wana ezande na ba chauffeur pe il faut ba eba ko s'organiser ko défendre ba droit na ba talaka batu wana bazolanda ti basenga batu ba droit parcellaire ba biloko mobo yo mona mesure na bango ya garantie à 3 mois garantie locative à 3 mois simba ta po Kabila zata na ndaku mwa ko laksa batu atonga te po ba citoyen ba vendre siko mutu mwa atonga ba ndaku ne père mo ya pensionné azana retard à salaire ya 270 mois siko père wana oya yebise ke garantie ndaku nanga ezandenge zana 10 mois te 3 mois ba mesure na bantu ba salaka esimba raté ba mesure wana ekosimba mukolo il y aura un gouvernement responsable avec un programme au balobi o ezana âme de changer le Congo programme ango ezali lutte contre la pauvreté o ya président Félix oyoki bato ebele baoloba ba makambo ya ba programme oh 114 milliards 180. Tout ça, c'est de la démagogie. Programme, il y a Félix Tshisekedi, c'est un programme, parce que dans un programme, et c'est d'abord le lokomoko ezala, au babengi volonté politique. Donc, babiloko nyonso ozo monana, et que salama quand Félix Tshisekedi sera en exercice du pouvoir, et Touroué Bandeni Samba, oh, escroquerie de l'État, c'est un gouvernement de frappeurs. Oh bali ba etikali kaka ba yebisa peuple ke lelo ndeza boye bolambi 4 misuni bokoliaka 3 debocha na kesa leta eloko etikali na bango yangwana. Merci beaucoup fils Mukoko na maloba na penza nde totie litono émission na biso l'invité à mokolo lelo kasi soki ezali na eloko moko esenge na oloba to pe message moko olingi o lancer na ba nyonso baza kolanda biso. Ouais message ona nazo lingana loba eza beaucoup plus que bitumba ezo continuer. Bitumba ezo continuer parce que Kabila za baje de cash o azo sala. Kabila lingite be élection zala. Kabila zo sala baje moko boye. Transition sans Kabila yangonde prison IDPC lobaki. Tozo kende petit à petit. Au moins, il faut anticiper les choses. Kabila ko ganga devant la communauté internationale. Ah! Basalinga coup d'État. Vous comprenez? Ako ganga ki to sali coup d'État. Biso to ba légaliste. To linga to me Kabila na point moko boye. Asimba touche na carré arbitre peuple abeta piololo. Ma moto kangaye. Dans le problème eza bongo biso to zali numéro ya contact boyebi na binango eza 085 084 65 55. Bon mon ali groupe o na sali pour la propagande ya président Fachi. Toza na besoin soutien na bino, toza na ba activité to linga to sala encadrement ya groupe wana. Soki bo sungi biso pour na Félix Rosimba donc obi numéro nanga ezali 085 084 65 55 donc ndezara to
toyembeli Fati na Fati abakuluna na Fati aba esprit des morts na Fati aba miibi na Fati le respect de la femme na Fati Congo avancé na Fati Congo kitoko Fati président Fati président Fati président Fati président oh ya Félix nalingi na yebisa yo peuple alingi aloba ya Fati nalingi na yebisa yo ezani nyango tozalaka na ndoki mokwa wana Congo tozalaka na ndoki mokwa wana Congo ifaleka na tribunal wana Congo ifaleka na tribunal peuple na Congo. Donc Tatiana Lena yemba nzembo yo na se référer na maloba na banda yo loba na matinée politique ponanga Kabila na ba crime économico-social et politique à sala à koke CPI. Sora ke CPI a okende jouer na ba lampe top, a okende go beta ba G, ba Nintendo, a okelia ba boudin. Kabila ifa kota vraiment makala awa ba Frank Diongo ba bimi. Ya koti makala skoto salie cage moro boye. Oh ba Congolais ba bando foot à 10 000 francs c'est Congolais pour ba kenda kotala ba FC o ebite lelo to bongisa ki masina o ebite lelo to bongisa ki ngabwa o ebite lelo ba tu ba comment on lia 3 fois par jour o ebite lelo dans ba sincère comme même na banda kwa matete ya honnête donc ndenge zana Kabila ifa kota kasho ya onde nzembu wana eza nzembu Félix Tshisekedi o to sali tozo senga na bino appui pour eloko bosaleli mutu bino moko vumana ke so pas Félix non président pesa mbongo na sala clip bino nde fobo aider biso pour to sala clip ba musicien ba lata na zui ba jeune wana ba orchestre ya ba mission ba yembela batu ba médiocrité pas ba ouera na ba JBNF si bango boya boko mabaki au changement bo betela IDPS c'est que bino nde il faut soutenir pour orchestre neza ya Félix te eza ya bino ba combattre bana mboka. Merci beaucoup National, merci beaucoup vraiment Balobi Lelo Tolobi Toyamba Kipo Nabino Fils Mukoko. Merci, continuez à vous abonner na Congo Millennium parce que Toza Penza a besoin bozala ba abonner et belé. Merci l'équipe technique Mobimba ya Congo Millennium et surtout merci na number one ya Congo Millennium Papa Riki Dibendi ensemble avec sa femme. Merci à toi, Jires Mwanda Baobi, triple brassard. Équipe donc Bendele Kouéate. Merci, na champion à ma bouche éternel champion. Iponsek, Dieu donné au sango, le patron. Il n'y a pas de Arayo Moko. Et merci aussi à Eric Lusandou, Maboko Banque, Motema. Il y a Isabelle Katembo, petite sœur propre, et Serge Katembo. Yangane Cécile Osango, la confiance du chef. Merci également à Mireille Osango of America et bon séjour. Namutete là le plus élancé Papa Armand Diop, États-Unis, Kinshasa et comme Léonine. Merci à toi et merci à tout le monde de nous avoir suivis. Ya Nicole Bataf et moi Simoro ya bien, Mukolombongo Liambongo Nae et merci à Yakato Bofenda, même de loin. Je suis de cœur avec vous. Merci à Fifi Chongo, Karine Chongo, merci à tout le monde, Boza et Belé, et à toi aussi, Noël Chongo, de cœur, au Ebikaranazana, Atana Nenga Musika. Merci Boza tellement et Belé, Bino Bayo Belungara Tatiana, merci aussi à Gaylor Congolo, merci à tout le monde, Bao Bazo soutenir Congo Millennium de près ou de loin, Bo continuer à s'abonner massivement parce que Tozan a besoin que Boza la vraiment et Belé, Baobi, sécurité na Kinshasa défouaté. Biso a besoin de gardinage à solo, Gulf One Security, Nde Makambu na Kinshasa. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. Tatiana Osango Balobi, une femme na F ya munene. Alingi bino tellement mingi câble mère de la presse congolaise, Bobi maman sociale. Tolingi bino pito koba toujours kolinga bino, soki nzambe azongite. Retrouvez-nous prochainement, toujours Kaka, Nakati émission na biso l'invité, Bobo Tobondeko, Eko Bakorenye, Omabota Mabino, ya Pauline Misaka. Au revoir.